la chaîne qui vous édifie. Répondre à moi question et place où tout ça bien sûr que toujours tout ça on a posé la garantie. Mais tant tout tikali nango ils ont vraiment nan mingité. Alors garantie na biso tout ko kanisa moi moki oza nango pesi et ko sunga pe pour que ils la tege église ba binganya ngo ba boki on libanda église ya Nzambe. Alors ba peu près est-ce que ça va un mois ba date tikali déjà un mois de venir bato basombi abaza vraiment pesa otonga. Donc ba pesi biso kaka une semaine. Non baka 2 jours. 2 jours to libérer sika oyo bato zosenga kata basa biso grâce na 2 jours na soza ba pesi biso ok voilà merci beaucoup et Olandi ba pesi kaka 2 jours et rosunga na contribution nyonso za na mona ebi ba papa na ba mama oyo ba pesa pour soutenir bazali mais na bo tanga na ba kombo na ebi que Nzamba osimba mitema ya bato pona koya toujours kosunga na muke oza na ngo pona kote ba toujours œuvre ya Nzambe. Nzamba pambola yo na mutoza na likanisi ya kosunga numéro mama eza na C eza 24 heures sur 24 heures bengai komele même sur WhatsApp azana disponible pour répondre. Voilà. Nazo pesa témoignage moko. Navani mko mususta mikole uti koleka mama mokalanda kanga des fois les msazo kanuka bo mayibite makamni salami. Mama na simbami mko musuka na mo téléphone na ngesoni. Alobi nanga wana kana zo mitungisaka na kati ya makambo église na kobanda wapi na kosuka wapi. Mama na simbami alobi nanga mama dodo. Na simbami pona soutenir. Ene place moko songolo na tekelo ko mo kuna kende kozo. Alléluia. Bien aimé na kesi kawana na zupe o ba pambola kingai. Tona simi mbongo wana na sepelinga Nzambe mbongo oyo sunga biso ata na makambo tozana na yoki na matoyi na ngai eza mbongo bosela ngo makambo wana te bokini kopesa ngo babula. Alléluia. Amen. Bien mais ngana zaki na calcul na ngai ngana zaki na programme na ngai mais Nzamba zaki na programme soso sampo na ngai. Amen. Moi na hésiter zate na zuba mbongo wana na panza ngo na somi ba bloka mike na ke kopesa ngo babula. Nzamba lobi na nga siko lingo mona gloire ona ina pesa kati na mono. Bien aimé, eloko musio ko sa calcul. Bible lobi calcul ya bato eza Nzambe te. Calcul ya bato eza Jésus ayebe sika zo memayo. Yoko na mkana tongo lobi na lingina sala bwe nazo ngisa est-ce que Nzamba tinji. Bien mais yoko to saka on Nzamba zo loba nayo. Bien mais loko Nzamba to alobaka na soki yo to si yango imela ko miracle. Bien mais Nzamba ko tumso ko la so pongite kwa sa eloko mon kati na bo moyo. Soko to la chaîne qui vous édifie. Peuple de Dieu, topé simbote na bananza menyon so ba fidèle chrétien en tout cas kolo a meka na kopambola biso kola la pe kola muka eza habitude et vraiment neto l'amour qui dit sous il faut te remercier kolo Yesu parce que David a le bien biso que il renouvelle sa bonté chaque matin bien aimé et ngonga otokomi eza na ba misusu ba komi en mote ba misusu ba leki na nzela ya pongi mais biso to vi grâce wana. Or la grâce c'est une faveur imméritée zeloko ngana to ko zate mais kolo a pesi biso yango voilà na pesi mbote na ba mama pe ba papa ba serviteur pe ba servant de Dieu nyonso oyo otiki ba occupation no banay ko sala boza coacher branché sur cette chaîne et HP Media pona kolanda nini Nzambe alobaka na nzela ya basali na ye et ma communauté biso que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec la servante de Dieu, prophétesse Todo, tous en avez sur ce plateau. Auto mesana que vous allez édifier par rapport à Bamate Anae. Avant tout débuter dans le sambo, to PCP non parole, après saban nzambe nyonso, vous allez vous faire tandoke pour nous landaye. Ba mbote na bino oui, to PCO, mbote maman. Mbote papa Brice. Voilà, ban nzambe bazo landayo comme d'habitude et je suis déjà de retour. Nzamba sali biso une fois encore grâce ya koyeba kofanda lisu plateau moronayo pour na kolobela tina ya tata Nzambe. Alors opesi bana Nzambe pe mbote après okambi biso directement na lo samba. Na pesi mbote nanga na bana Nzambe nyonso to obayamba mokonzi pe bix na bango. Merci na bandeko nyonso et HP Media. Merci na bandeko nyonso to bandima kabiso apesi biso confiance ya kotala kabiso tango nyonso etando muke. Merci na bana Nzambe nyonso to oyo bazo kokumisa Yesu pe mokonzi na bango. Togumbi mitu na biso
Papa topesi yo merci totiki mama oyo na maboko no nzambo alobaka to ana posa koyoka yo ntango yo oloba kopesaka makasi oyo ayo te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et dans EHP Media, c'est l'ensemble des saints. Ils allaient ensemble. Il y a des chrétiens. Et voilà, on a profité de l'occasion. Il y a au Talibiso pour Nambala et à Liboso. Pour s'abonner sur EHP Media. Et pour la continuité, il y a une émission qui toko. Il y a Basala Nzambe. Oui, tout mesana ko zala édifier nango tango nyonso vraiment kolo abana déjà ko pambola yo car ma combien lobi laudé où 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de tout le monde. Que Koloye 60 épisodes sur ce plateau. Oui, je suis avec la servante de Dieu. Lobi et HP Media, c'est l'ensemble des saints. Et naebi mitema ba maman oyo bazana kata chaîne oyo et puis ba papa et pourquoi pas ba serviteur na ba servant de Dieu. Je suis avec la servante de Dieu. Mais quelque chose ne marche pas. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Dans le baka toujours, nous manquons et boukakate, il faut aider la mingi, tout ça maman sur ce plateau. Bon, moi, confusion, mon connaît ça par rapport à la parcelle familiale parce que il y a des mais il faut tout le bas parce que Bible lobby dans toutes choses, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Alors, biso photo ça la part, biso il faut que le bas et église et dépendra na kati ya parcelle ya bato o ba futaka ngo et je pense que va être surpris parce que non to senga tambon a loyauté donc c'est ça non on a le vela ko tambon a loyauté dépendra na kati ya parcelle moko familiale et toyebi makambo et c'est pas ça ka na niveau ya Afrique awa donc surtout biso na kati ya République démocratique du Congo héritier bazanga raté ça dit que la parcelle a été déjà vendue et c'était Kamaki et maman Zaki peut surpris alors est-ce que etonga nzambe totika on a balabala non il faut que ça la part pour nzambe passe la part naie et déjà numéro à maman affiché là-bas il y a écran comme tu as 1 euro aux en a 2 euros aux en a 3 euros na yo contribuer pour l'œuvre de l'Éternel d'ailleurs temple à ko tongango na mbongo na été atazala kinango non à ko sala ngote il faut toujours ba fidèle ba sangana pour ba contribuer oayena oyo pour que nous allons que liboso problème tous nango eza ya garantie voilà numéro maman eza affiché na ba écran na lobby ozana mokie nzamba ko mettre à cœur et to mekepe ko sungana et laisse-moi vous dire que le lobby vous reconnaîtrez un arbre par rapport à ses fruits alors biso toza le roi banzete ba fruits ya malamu o to banda ko bota ya ngonde ko défendre biso et moko na moko bolamu asaka na se yango ezozela ye likolo pa ya tata nzambe tika ete nzambe apambola yo e nazopesa mama temps azwa message na ye oyo akolesa biso lelo yo moto oza na mokie peu importe oyo oza nango soki mpo olingi ozwa ma biso moko toyebi garantie ndenge ezali garantie ya église eza lokwa ozoliwe parcelle c'est-à-dire mokie oyo oza nango toyeba kokangisa mpona komeka kosoutenir l'œuvre de l'Éternel. Restez scotché branché sur cette chaîne. Un grand merci na Baudry Katende mpona baimage kitoko ainsi que Charlie Kanga. Oui tozongi mama oko passer message na yo nzambe alobeli biso nini lelo. Na premier natonga lelo nzambe atinga cœur le Seigneur en a besoin. Amen. Tozui na Matthieu 21 na bandi na verset 1 na kozaka 1 tina 3 na tangi na kombo na Yesu. Amen. Vers les montagnes des Oliviers, Jésus envoya les deux disciples en leur disant: allez au village et qui est devant vous, vous trouverez aussi un ânesse, attachez-le un anneau avec elle, attachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui répondez: le Seigneur en a besoin. Et l'instant, il les laissa aller. Bien-aimé, Bible tal si biso awa Yesu tanga linga kota na Jérusalem, abane kokine vers la gloire, abane kokine pona kotombo na ministère na ye. Mais Bible lobi ke ayebisi ba yekola lobi bokende na mboko eza pembe na bino, bokende kuna bokomona anes moko kwa mpunda moko boloba na yeke bozwa yango soki batuni bino boloba ke Yesu aza na posa nango. Amen. Bien-aimé, ya arrivaka na vie ya biso bana na Nzambe, mutu mususu Nzambe akoki kosalela ye à travers botosi na ye liboso na Nzambe. Mutu mususu Nzambe akoki kofungole à travers écoute na ye liboso na Nzambe. Bien-aimé, soki ba disciple oyo ba yokaki mungongo ya Nzambe te, bakokaki komona pe loboko ya Nzambe te. Soki totali
kokota na kati na mboka wana na kati na Yerusalem ezaki pona kotombwa gloire nzambe kati na bomo ya Yesu pona kolakisa ki Yesu tozosambela aza na bomo beme ezosenga na vie ya mutu nzambe aza na posa na yo nzambe aza na posa motema na yo nzambe aza na posa makambo yo za nango kati na yo beme yoko koloba ke tana ngana ne kokite ngana koko kosaila nzambe te ngana tana na bene nzambe aza na posa na yo pardon azana posa na yo pote makambo efungwama azana posa na yo pote osalela libota na yo il y a des fois des combats musu na kati ya famille na yo ezorumela ezorésister parce que yo nano ezana ba makambo musu na ba famille na biso ezorumela po yo nanga na totelemi te ezana ba bitumba mususu efo esile ezosenga yo nanga totelema bien mais comprendre ka temps auto zanango comprendre ka langage ya nzambe eza nini comprendre ka eloko nini nzambe azosenga bien pote makambo wana esila penepene na yo ezosenga yo telema ezosenga yo obunda ezosenga yo osala oyo eza volonté ya nzambe Yesu ayebisi banga lobi soki bokomi na mboka wana bosengi ta meme wana baboyi kotuna baki Yesu aza nango posa bien mais nzambe aza na posa na yo ana posa na kata libota no pola kisa munene na ye azana posa na kata entourage no baye baki Yesu azana bomo azana posa na yo pote makambo esimba kata tangu nzamba ko bikisa yo batu ba comprendre qu'il y a un Dieu bien mais nzamba azana posa na yo abunda bitumba moko songolo na bomo na yo batu ba comprendre que nzambe moko bien mais poto mona nzambe totanga kai na Bible poto mona nzambe tokomone likolo te mais toyebaka munene nzambe par rapport ya ba programme toza nango tosengi nzambe koti pe alakisi munene na ye beme nzamba azana posa na yo azana poso pesa motema na yo azana posa yo salela ye beme za soutien distraction te azana poso tika biloko nyonso to mabe yo sala o eza volonté nzambe beme Yesu wana azai kokota na kati na Jerusalem abanai kokende pona kotombola beme soko tangi liboso balobi batandi maputa batani mandalala pona kotombola kombo nzambe beme yo tombola kanzambe na situation nini yo tombola kanzambe na nini beme sana bato ebele balingi nzambe bani kotombola nzambe te balingi nzambe bani kosala volonté nzambe te balingi nzambe bani tosa o makambo nzamba alobaka na bango te beme nzamba azana posa motema na yo azana posa bomo azana posa yo salela ye azana posa yo kota na kata système na vie na ye azana posa otambola olenge ya lingi yango amoni ayebisi baneso na bakanga ke quelque part beme yo pe bakanga yo famille kanga eteli babi yo kobala te eteli balobi yo kozwa te eteli babi yo ko avancer te eteli Yesu wana tindi ngai na media na yebiso ke nzamba azana posa na yo amen ayebisi bayekola bokende bofungola mutu wana enyama wana aya epai ngai nazali aya kokota na nkembo na nga aya kokota na Jerusalem esika onga nazokende kotombola kombo nzambe Bible lobi na biso ke avec Dieu nous ferons des exploits yo kangama na makambo ebele mais nzamba lobi na nga na biso aza posa na yo bien me fongola motema akomi na porte na yo azobete kuki yo zolobani pona volonté nzambe bato ebele na tango bakoti na ba distraction autant déjà l'entourage de bato bazokufa autant l'entourage de libota nezokufa autant de bato ebele bazobeba bele menzamba za na posa na beme il y a des fois na vie ya mutu ba combat mususu ya kapo meme na kata grandeur yozo talangai ozama ma problème ebele telemeli ozo mitu no bike ngana kokende wapi ngana kosuka wapi beme ba combat mususu ezaka ba mal nécessaire il fait comme na ba vie na biso poto yeba le vrai Dieu il fait comme na vie na biso poto yeba qui est Dieu beme ta musu yo vanda ka osela kanzambe oluka kanzambe moyeba ka munene nzambe wana te à travers école ko traverser à travers malade ko traverser à travers makambo ko kutana nango yo ko témoigner nzambe beme nzamba za na posa na yo azana posa na ba situation ebele beme nzamba za ndenge bela benga kabato musu bako benge na mbeto hôpital musu bako benga ina nzela ya mai musu bako benge na nzela ya voyage akute na makambo ko songola bite fonga na lukanzambe musu bako benge na kati ya libala akute na libala moko a difficulté abite fonga na lukanzambe musu bako benga na kati na mbeto hôpital akute na maladie moko tindika yamba Yesu mususu bele akokuta na ba difficulté makasi bele zo senga ye fwa lukanzambe bele circonstance ni nzamba zo benga yo na ka koyebiso Yesu azana posa na yo amen bien mais Yesu azana posa na yo azana posa na yo po atombola kombo na ye azana posa na yo bato ebele basalela nzambe bien mais oyebite na sima na yo combien de bato bakondimaki yo za na nzamba solo combien de âmes yo ko gagner bien mais tamso melaka diamba tamso kota na vie impudicité tamso melaka masanga tamso na vie impudique donc la vie moko boye songolo bato bamonaka yo mais tamu yo ko tika vie wana oyambi Yesu mokoni pe mobikisi na bato ebele baganye âme liboso na yo
beme nzambe osalela o nazondima ke nzambe wana aza na posa na ana posa na mpo alakisa gloire na ye ana posa na mpo afungolela yango moni ayebisi bayekola bokende ata soki batuni mino olobaki yesu aza na posa na bango nzambe aza na posa na yo atindi nga litando ike omona makambo nazoloba ofungola motema na yo beme ta mosusu makambo ozomona wana ezosala mpasi eza langage kasha nzambe ta mosusu basituation ezoresiste bien aimé ezaka mpo yokota na profondeur obendeli kwa motuya ta mosusu makambo ozovivre bien aimé eza kaka mpo elongolo na vie ya distraction eyambi so yesu asolo ocomprendre ke nzambe ozosambela ndenge nini aza monene ya des fois biso bana nzambe tolingaka nzambe asala ndenge biso tolingi mais ça makambo so nzambe amemaka biso na kati ya chemin na ye na kati ya chemin na kati ekole tozotraverse liboso nde tokocomprendre ke pourquoi toleka na kati ya nzambe na nzela oyo bien mais il y a des problèmes so ekutanaka na biso bahumiliation barejet oyo komwana mosusu mpe mutu mpenaki akozala nao mabwakisi yo okomi kotuna na ye mpe bien mais nzambe alingi abwakisa yo mpo ntango yo kotikala okotala miso na yo epai na nzambe bien mais miso na ntango ezotalela nzambe bien mais nzambe akoyokisa osoni te miso na ntango ezotalela nzambe nzambe akobundela yo naye kaka koyebisa mutu moko nzambe aza na posa na yo naye koyebisa kaka mutu moko nzambe akotika yo te naye koyebisa kaka mutu moko na kati ya makambo wana okotraverse le seigneur en a besoin bien mais nzambe aza na posa na biso aza na posa bozwi na biso aza na posa mitema na biso aza na posa ya nyonso biso tokosalela nzambe maboko pamba te bien aimé tokosalela nzambe na bozwi na biso isifika kaka te tozala bato ya losambo toyeba mpe kopesa nzambe beme nzambe wana akomimonisa ntango motu mosala na nzambe ezotraine yo porte ganga ya kotelema ya kosala mpe kosoutenir beme nzambe akokota makambo no nzambe akobimisa wana kati ya likambo moko ewumela 15 ans 20 ans ozwaka solution te akoza kosoutenir mosala nzambe ekokobundela yo nazopesa témoignage moko navandi moko mosusu ta mikolo euti koleka mama moko alandaka nga des fois le mosusu azoyoka bomi ayebi te makambo esalami mama wana asimbami moko mosusu kala moi telefone na nge esoni alobi na nga wana kaka nazomitungisaka na kati ya makambo eglise nakobanda wapi nakosuka wapi mama wana asimbami alobi na nga mama dodo nasimbami mpo na soutenir yo kende place moko songolo natieki eloko moko kuna kende kozwa alleluya bien aimé nakesika wana nazwi mpe oyo bapambolaki ngai ntango nasimi mbongo wana nasepeli nga nzambe mbongo oyo esunga biso ata na makambo oyo toza nao nayoki na matoi na ngai eza mbongo bosalela yango makambo wana te bokende kopesa yango babola alleluya amen bien mais ngai nazalaki na calcul na ngai ngai nazalaki na programme na ngai mais nzambe azalaki na programme mosusu azosala mpo na ngai amen moyen na hésite eza te nazwi bambongo wana napandi yango nasombi babiloko ya mike nakei kopesa yango babola nzambe alobi na ngai sikoyo olingi omona gloire oyo nalingi napesa kati na bomoi bien aimé eloko mosusu okosala calcul bimbi elobi calcul ya bato eza ya nzambe te calcul ya bato eza jésus ayeba esika azomema yo yo kolamuka na ntongo olobi nalingi nasala boye nazongisa boye estce nzambe atindi yo bien mais yo kotosaka oyo nzambe azoloba na yo bien mais eloko oyo nzambe alobaka na soki otosi yango ememelako miracle bien mais nzambe akotungisa okolalisa opongi te po asala eloko moko kati na bomoyo soko tosi bien mais le seigneur en a besoin azana besoin pambola azana besoin salela yo azana besoin fungolelo azana besoin pesa yo bien mais tosaka oyo nzambe azoloba na yo ekobema miracle nzambe apambola biso. Voilà, merci beaucoup en tout cas message kitoko o maman transmettre na biso et na raisonner directement maman Tabitha Dorcas o ya Bible force ya maman Tabitha Dorcas ezalaki te po banaye ko prophétiser pour na bato po banaye ko sambela pour na bato po banaye ko sala ba miracle le roi Yesu non force ya Tabitha Dorcas ezalaki c'est parce que abandaki ko salisa abandaki ko sungana lokola biso na sungana donc tozala lokola ye ekosala vraiment malamu mingi et tobosana te makomi ezotalisa biso soki Isaac asemaki na mboka ya bapaya epra récolter au centuple pourquoi pas yo moto oza na France eza mboka na yo te Europe ozofanda eza mboka na yo te Amérique oza eza mboka na yo te oza na pays na bakati ya baasiatique kuna bien aimé eza mboka na yo te mais avec Jésus-Christ avec motema oyo oza nango ya kopesa mpe ya kosunga okobuka lokwa soki Isaki abukaki arécolter au centuple yo nayebi te nzambe asunga voilà nde tolobaki na début numéro ya mama eza affiché na bas ya écran avant to projecter image ya orphelinat oyo mama akendaki ndenge aotaki koloba awa nzambe atiaki na kati ya motema koyeba kopesa mpe bato bazangi 1 Jacques bible elobi na biso na Jacques chapitre 1 que religion est pure sans tache totanga yango religion
pur et sans tâche. Et ça, qu'on se soutenir, peut soutenir les orphelins, les veuves, les vieillards, bien aimés. Pourquoi la Bible dit religion pure et sans tâche? Parce que quelque part dans la Bible dit il est le père des orphelins. Alors, ceux qui nous ont déjà papa et banabitike, pourquoi pas bisoto soutenir? Bon, voilà, il y aura ma mise affichée, tous en a besoin de garantie pour l'église. Temple batonga ngo mutu morote et na lobi ata 10 € na yo ya contribution et ko sunga makasi vraiment penzambe akozanga te ko kanisela biso et avant to clôturer na zomi directement na régie Charlie Kanga image pro pourquoi pas botre katende bo projecter biso image total maman na notika biloko na orphelinat et puis on se retrouve tout juste après. Suivez HP Media, la chaîne qui vous édifie. Sachez où sauter, ça vous kota tukimama baza malade comme le bana mike on peut pesa moto moto na maboko ameleti bona maliki ila ngawe Entre ici, moi, on va dans la
vous édifie. Voilà, merci de retour sur ce plateau. Totali Imange ya Kitoko Oyo. Ezola que ça vraiment misala ya malamu koyeba ko partager, koyeba ko pesa, koyeba ko sunga et on dirait yango pezaka moko ya ba fox na yo maman. Vraiment, nzamba ibinga sala pote to soutenir musala oyo. Voilà et na lingi yo pe o meka mpe ko répondre biso na moi question moko mukie et place où toza bien sûr que tozo lomba toza na posa ya garantie. Mais tant to tikali nango eza vraiment nanu mingi te. Alors garantie na biso tokoki kokangisa moi muki oza nango opesi ekosunga pe po que ezala te que église babengani yango baboki on libanda église ya Nzambe imagine. Alors ba peu près est-ce que ça ba un mois ba date etikali déjà un mois parce que ebele bato basombi baza vraiment pressa otonga. Donc ba pesi biso kaka une semaine. Non baka 2 jours to libérer sika oyo bato zo singa kanzamba sa biso grâce na 2 jours na so nzamba pesi biso mbongo. Voilà, merci beaucoup et Olandi bapesi kaka 2 jours et okosunga na contribution nyonso zana on a ba papa na ba mama o ba message ko soutenir bat bazali et mais na bo tanga na ba kombo na yebi que nzamba osimba mitema ya bato pona koya toujours kosunga na muke ozana ngo pona kote ba toujours œuvre ya nzambe nzamba pambola yo na mutozana likanisi ya kosunga numéro mama ezana C eza 24 heures sur 24 heures bengai komele même sur WhatsApp azana est disponible pour na ko répondre. Voilà, tokomi na suka émission na biso. Merci beaucoup na yo mutozwa ki occasion ko na biso ko lwa pambola yo et Saint-Esprit o azala ki na biso lelo na kati émission o ki message asunga yo po ete kota na message nango mama tokomi na suka na ibitelo ko baktezali Pama Nzambe apambola mutu surtout oyo ayoki mateya oyo ko résister te moni Nzambe tambo na biso na tondima ke eza musala ya mutu te eza musala Nzambe biso tozana beso tobika mutu face à part na yebike Nzambe asala biso grâce na mutu nyonso to ko soutenir biso to Nzambe apambola. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis toujours un grand merci na ba fidèles chrétiens et chrétiennes nyonso ozaki dibaku ya kolanda biso alors yeso abana na biso lokola alpha soutien biso pe lokola Oméga, toujours ni père maman pour clôturer la prière. Merci. Papa te pète merci ou abana na sa communication na suka to tiko zonga na biso pambola mutu nyonso to ayiki mateya oyo pambola mutu nyonso ochongo na misala zongisa so ebele sike kobima na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci beaucoup Sogi Sazongité, je pense que tout le monde en à la prochaine. Bye bye, à la prochaine. Bye. La chaîne qui vous édifie.